Azana nyongo ya 30 millions de dollars, 330 millions de dollars. Abeda shura koma munjimi ya mizilima sa bongo la mutema na église Gonde Mpoyi kuna na bandalu kuna. Bongo bana makasa ko bongo la bato ya. Mizilima bongwani ya kanda na kwebisa yo. Makanisi ke toza na dossier wana mokolo rotana. Mokolo belle vie azana nyongo azana nyongo sur le lise hyper impôt sur le revenu locatif na impôt foncier ozomona afutaka na yete abeta kane ba cop asi abeta cop na Gonde présenter l'église lobi voici mon partenaire wa partenaire ba bazoko sayo abeda chou futani mbongo ya ville po ko kangama na yo kaka po akozwa yo Gonde ali lelo lobi etumba toko bandi alike muntu nyonso ana musolo ya Congo akozongisa niye ozo comprendre donc Assemblée provisoire Godazana ba copie akosakanate akokosa batuna ba action cosmétique et la presse relie ça. C'est déjà ce qui arrive. Comment voulez-vous aujourd'hui? Il y a l'oba keno aza abengisa batumi bale. Il faut bouye baka makambo mboka. Abenga DG moko ya Fonak. Abenga déjà DGRK. Mais le kola bazala kana je vous avais dit vérifier ba émission sur la keno keno bakolongola bozongi sa image en tant que beaucoup monter na surtout Congola to bengi na lwa kem bakocha muntu ya musique na DGRK. Tu peux te souvenir? Kala Rita Bola mwana mama na Rita Bola auti pe anyoka mina Argentine ngobila na kana yebisa yo ngana sele biso bino bien avant les deux politiciens le tonton indépendance te wala mutolo ko lengangwe bolingo boso indépendance na Félix Antoine ena zela ngai na yebisa zela surtout zela kida ba politicien le rola o lengango na ipoko tonton indépendance te tout ça to neto bakoko nyangi tonton indépendance chance bango ba na retard chance ya ba congolais ba na retard tozana ba politicien logola ba oyo nani oyo zo social yembongo kana ko États-Unis ba sengezi tonton indépendance te chance na biso ezaki tozana Lumumba tozalaki na batata wana baye yo zo mona poto d'indépendance ba comme na table à négociation bazolo bana balobi ke masolo ko banda te aussi longtemps que Lumumba na bien présenté mais tara ba baza awo akena na butu betu kop na ye na butu d'abord libumu na ye pas Congo malchance biso tozwa na mboka oyo libabe toko kotela ngususte eza ko zwa batwala mozeye moko ya benge bango conglomérat des aventuriers bazala ka fidèle bakoma CPP bakoma PP le bakoma FCC ozomwana nde bato ba boma ba pumola ba piétiner lite na biso ya indépendance yo nde muntu okonyanga ndo tone soka corrompre parce que ngai lelo na bondaki etumba na ngai ekomiti na suka bino bolinga ka marche o katumbi alobekele mimi na nzela menga na sali marche pona ba congolais moyenne bakota na ba droit na bango tango na sali marche et kitebi ya sali communiquer en top Congo alobi ho akokangisa ngai na ko sala diffamation na lobi ozoko sa kitebi ko bangisa ngai te ngana ba kombo monto ko konyangi azwaki na kei na memi yango e pa pégère Nathalie Sitala ko konyangi azi o kinke mulumba po bebe kinga yanga comme ministre nde na yogi voilà commissaire ye ministre Nathalie Simonta oyo ba musu bazwaki à la fin bamoni montagne soana na kena moni ministre de la justice wane fona féliciter ya ibisingai te oyo taliseli ya solo tokolandela likambo wana na sepeli ke lelo ba pesinga raison bakomi ko boto la 14 immeubles bakopesa ngata immeuble moko te bakokamata bakamata mbongo wana mais na sepeli muke mbongo kende wapi il faut que tu na trésor public ne zamboka bako ezape mbongo na yo ozomona tokolinga maintenant lelo bakamata mosolo wana bakomisa ngo na compte ya trésor public soda pe salaire na longo de 80,000 et comme pe 150,000 mwana oyo ya soda oyo aliaka na passe ya mona pe clair bazana na kuna na Butembo bamona pe clair et que ça très bien militaire moko bisenga ke bazwaka 10,500 comme sol prime de guerre bamakisa pe ozomona mwala na bango pe mato moni tuko tumbananga mais yoza na bitumba ya bato komboka bato na monoko mengaza itumba ya Congo ndi différence na ngai na bato mosusu yango na kosenga même président Félix ayeba que peuple a komi misuga au salir le peuple te
peuple a sanctionné yo ba commune ko balawa wana balisu wana nya yo talenga ko ta ba polémique to changa na polémique te ndeko balawa l'état civil faut changer nako comprendre vraiment kundeko alors makambo bango etalinga tinga na makambo ya Kongo nazwa nanga longola ngai ngaki paka makambo nanga wana te yo wana lelo bazo azokanga mebe nanga azokanga mate amukangami nanga amukangami asumbe hotel wazana yo munina wazana jebe wana Castello akomana ba biloko na bilanga na ba nene tika bango yes ofanda zulu ba de l'argent on a de l'argent ndenge ya ba congolais yo comme mutambo na misoto ba congolais kakangama na kwebisa yo ozo comprendre donc ce qui est vrai a longola ngai nanko longola ba longoli ngala sala yo nini wo kabila linga nganga tenga na sala nini kabila linga nganga sala nini bino to boyibi mbongo na kabila bombo kabila linga ngabo na sala nini ozo mona batu balengi kabila te za bango Balandia Congo France, malade la 4 tranche de sur la politique Kamboka Congo, bon la plateau au plateau mon direct. Bonjour président. Bonjour maman Bisso. Pesa position de comédar Kankolongo. Ba banda kolanda yo na Congo en avant, ba komi kolanda balandi o rosi chimango zaka moninga na rosi chimanga. Lelo médar Kankolongo oza wapi? FCC Cash Palou ozo yeba de toute place aux allées. Yo nde pesa position pour na mono ma koloba 3 kokonyangi na komiko nde ko suspecter yo ngai ba yeba kolanda ngai ba yebi position na ngai za position ya Congo position ya ba yeba zanga ba sans voix ya ba yeba zanga batu ba yebana bino boza autour ya batu ba yebana mingi soki babo bolobelaka non vous ne parlez pas de Congo alors etomba medar et comme soko ya ko discuter Congo ka individu ba petit esprit ba ko ya derrière les individus mais ba grand esprit derrière les idées. Moi je pense que na position na ngai yebani tekana pese ndeko na ngai moko Alain to vraiment moni ba to diaspora ya bien bango wana ozomona na fandi boye ngalo begelo za mukeza munene te natikali ko solo na yete na moneka lobena nga te etomba na ile ko mwa mingi tika ke ngai na sombela ta yo moi crédit wochi ata carburant de konanga ya lena moni yango ozana Londres merci mingi à part ba musu bazaka ka tolanda ki yo bongisa lingana yo kufinga ngalingana nga sali yo ndenge nini nga muntu baninga bakutindela nga mo quelque chose awa moni ke zo sala moi bien donc merci mingi na bande kwa na position na biso et yebeneza position ya Congo FPI ba corrompre yo o mikolo vandi calme ko nyanga calme o dose to yo nde muntu ko nyanga ndotone soka corrompre nga parce que ngai lelo na bondaki etumba na ngai komiti na suka bino bolinga ga marche o katumbi alobekele mimi na nzela mais nga na sali marche pona ba congolais moyenne ba kota na ba droit na bango tango na sali marche et kitebi asali communiquer top Congo alobi ho akokangisa nga na ko sala diffamation na lobi ozoko sa kitebi ko bangisa ngai te nga na bakombo monto ko nyangi azwaki na kei na memi yango epa pégère na talisi tala ko nyangi azi o kinke mulumba po bebe kinja nga comme ministre nde na yogi voilà commissaire ye ministre na talisi montant oyo ba musu bazwaki à la fin bamoni montagne wana na kena moni ministre de justice wana fona féliciter ya ibisingai te oyo taliseli ya solo to kolandela likambo wana na sepeli ke lelo ba pesinga raison bakomi ko boto la 14 immeubles bako pesa ngata immeuble moko te bako kamata mbongo wana mais na sepeli mukie mbongo kende wapi il faut que tu na trésor public ne zamboka bako ezape mbongo na yo ozomona to kolinga maintenant lelo bakamata mosolo wana bakomisa ngo na compte ya trésor public soda pe salaire na longo de 80,000 et comme pe 150,000 mwana oyo ya soda oyo aliaka na passe ya mona pe clair bazana na kuna na Butembo bamona pe clair et que très bien militaire moko bisenga ke bazwaka 10,500 comme sol prime de guerre bamatisa pe
ozo mwana mwala na bango pe mato moni to ko tumba nanga mais yo saka na bitumba ya bato kombo ka bato na monoko mais ngaza itumba ya Congo ndi différence na ngai na bato mosusu o tumba Congo ka bongo oui mwana mboka medaka kolongo lelo oyo to utaki bongo ko célébrer penda 59e anniversaire ya indépendance na biso na yo mwana mboka biloni ne ko sala ko banda président Kasavubu Lumumba kino lelo na Félix Antoine Tshisekedi est-ce que 59e anniversaire bilan ngozali négatif topé positif na mboka Congo lokumu mingi na Patrice Emery Lumumba ndekondo Kasavuba eba pie bo moyi na bango obi soto zalaka na bango te mais tonto indépendance te mais pas politicien le tonto indépendance te wala mutolo ko lengangwe bolingo so indépendance na Félix Antoine ena zela ngai na ibiso zela surtout zalaka na ba politicien le rola olengango na ipoko tonto indépendance te tout ça va te bako nyangi tonto indépendance chance bango ba na retard chance ya ba congolais ba na retard tout ça na ba politicien le gola ba oyo nani oyo zo social yembongo kana ko États-Unis ba sengezi tonto indépendance te chance na biso ezaki tozana Lumumba tozalaki na batata wana baye yo zo mona poto d'indépendance ba comme na table à négociation bazolo bana balobi ke masolo ko banda te aussi longtemps que Lumumba na bien présenté mais tala ba baza aw akena na butu betu kop na ye na butu d'abord libumu na ye pas Congo donc respect mingi na bato wana meto ko beta libakuma be to ko zo bato akabila mama babome indépendance musée na bango na babotela nde bakonda matame ko tande skinde ba yimine na bakuna ba pembe ozo mwana bayo afdel force de libération ba libérer mabumu na bango na bana na bango ba mi libérer bango moko ba ina ba bot lelo tana ndisika batika Congo malchance biso tozwa na mboka oyo libabe otoko kotra ngususte ezako so batwala mozeye moko ya benge bango conglomérat des aventuriers bazala ka fidèle bakoma CPP bakoma peuple bakoma FCC ozomwana nde bato ba boma ba pumola ba piétiner lite na biso ya indépendance kasi lobi tango medaka ko kamba Congo na ko pesa valeur na bayebawe bayebatina ya indépendance medaka ko kamba Congo lolenge nini kuna pe na députation zwa kite toze na bokomesa ngai nazwa nanga longola ngai kipaka makambo nanga wana te ye wana lelo bazo azokanga mebe nanga azokanga mate amukangami nanga amukangami asumbe hotel wazana yo munina wazana GB wana Castello akomana ba biloko na bilanga na ba nene tika bango yeso fanda zulu ba de l'argent on a de l'argent ndenge ya ba congolais yo comme mutombo na misoto ba congolais kakangama na kwebisa yo ozo comprendre donc ce qui est vrai a longola ngai na nko longola ba longoli ngala sala yo nini wo kabila lingaka nganga tenga na sala nini kabila lingaka nganga sala nini bilo to boyibi mbongo na kabila bombo kabila lingaka bona sala nini ozo mona batu balengi kabila te za bango Talandenga tela bango shadari bazu bonyo so campagne pour ba millions ba sala campagne te ngana sala bango nini mais je crois que le peuple là sur notre élite na biso talana nunga na sala marche na Kinshasa yo ko vraka marche wan na pia batu 100 francs te ni 50 francs te batu ba mina balabala ba misumbeli bango mokomai bilengo nyonso lokolongo na tina ministère de la justice ele tumba ko sakana nango te pour moi ce qui m'intéresse combat na biso futa lobby tokozani bokonzi na mboko yo bino boko sepele aussi longtemps que ngana na kambi Congo te yo kana yebisa yo ndenge le peuple ba baza abandonné na pouvoir en place hein papa et ali bino bato bolanda ka bozaka na vision te bino po bo sepela bobunda ensemble ngana zona bino pouvoir na bongisani Congo ba baza na pouvoir ba coopérant Ozomana, na kobongisa na bino Congo, na kotia j'ai une vision pour ce pays. C'est pourquoi j'ai créé un parti politique à cet âge. Vision ya Médard Kakolongo autant le bureau bongisa Congo. Ils a été comme un jour président dans 2023 c'est la mais moi mboka Médard Kakolongo ko posé tant que président de la République. Na ko senga bandeko batianga makanisi, ba pesanga musolo. Pamba te ngai na muntu a misolo te.
na muntu lokola te koko nyangela mugena tongo bendi na muntu te lokola baoto moni mingi babendi musola l'état. Je suis un enfant des pauvres mais je me suis bâti pour arriver là où je suis aujourd'hui. Webinga na tanga na pasi hein, na tanga na pasi honneur na maman na ngai ko la mukaba 5 heures ko ma mère a beaucoup souffert pour m'envoyer à l'école. Tant on a kota lelo misale na Congo to kopesa nga pasi mboke tonda nkita mboke tonda biloko nyonso mais nous souffrons. Baningo tout ça na bango classe tilelo bali ko sala eloko mokote tozali 75% population congolaise tozaba jeune 90% au chômage les débats de fond ezalaka te débat toujours autour des politiciens 19 ans après tout bandé la même chose je regrette. J'amènerai recette Yassika. Je montrerai que doit-on faire pour diversifier l'économie nabiso. Je mettrai le Congo sur le rail. Il y a création, il y a emploi. Un Congo debout, pas un Congo qui commande. On est devenu un Congo qui pleurniche. Rwanda Betingaï, Burundi Betingaï, en relation internationale. L'État n'a pas ni d'amis, ni des ennemis. L'État n'a que des intérêts. Je développerai diplomatie moko fort. Quand les sabato bantouré biso, comme ça n'était l'élo, pétrole na biso, bako botalango na Rwanda, nana koko solao. La gaz métal Rwanda zo yango tala pétrole na biso na Angola bazo nana ko le et ben partout nana ko kosola on est un état un peu fragile. Je viendrai pour la commission diplomatie na biso makasi nakamwe kagama ye na stade de martyrs na on est ba congolais ba beti maboko na lobi ba bwanyi baba ba beteli kagame non tu sais que tu ne peux que l'inviter parce que au coquille jamais que la relation de bon voisinage en politique c'est d'office au déplacer déjà limité tous à voisins mais un peuple doit être conscient peuple zaka autour des politiciens les vraies questions qu'il lit baby on voit la ganga pe ba débat na bino to so la kamakanisi ya Congo pour ba individu tala lelo to komi wapi oya tiré oya tira boye c'est devenu les atalaku. Je dirigerai ce Congo avec une vision claire pour un grand Congo. Parlons un peu économie à Congo. Tant que l'objet est au barrage, tout ce qu'on a ba combat bateau le bénin en Bretagne l'économie dans l'Afrique. Tout le monde est au Rwanda. Plus de 150 vols. Au Rwanda bimisi ba avion bongo Congo ya biso. Kaka Airways ba lambela batu fufu na ngombe. To kende économie ya mboka ezoko koya na mokepe na koti moke président de la République ba lobby était na 6 mois sani assez déjà plus de ceux qui 87% ya mbongo eza na kati ya trésor public au moins to ke na chute to nde batu ba ko lokala na bango na kota makambo na bango te yo muni muntu ozo na tongo na ni musoso kumbe jipaso achelo boko bana lobby yango bino boela ba congolais te boende ko défier biso na yebaki te pardon yango na kosenga même président Félix ayeba que peuple a commis misoga au salut le peuple a sanctionné yo ba commune de ko balawa wana balisu wana nya yo talenga ko ta ba polémique to changa na polémique te de ko balawa l'état civil faut changer na ko comprendre vraiment kundeko alors makambo bango etalinga tinga na makambo ya Congo donc Rwanda ne les condamnait pas. Le Rwanda c'est un peu payé hein? Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui Rwanda le bac anglais mais malgré les anglais mais a développé un mot canadien comme la francophonie. C'est le Rwanda qui peut la francophonie diplomatie à makasi mais bino débat c'est ndengeni kamita to lobaki français galombo akosolaki Salomon alelaki c'est ça vos débats mais yoka Rwanda zo kamba bad na kaberuka. Est-ce que vous comprendre ça aujourd'hui azana ba vionaye à côté d'angwao comment voulez-vous kolongwa wati Rwanda vous offrez 200 quelques dollars olongwa goma 400 et voilà et nyonso wana konyoko la ba Congo le douane kaka ya pamba douane est le plus cher au monde zo ya Congo na mbongo kimbuta ya go pass oui pour tanga wana te basala makambo sérieux yo pe kasi mona mutu atikalika mama ina voyage na tika na $30 na bakisana luka 2250 na futa go pass bino pe soki bomoni kimbuta botuna kamituna ya malonga te botuna ka expliquer bato nani ndako ya kofanda na boulevard Tchatchouane oba 5 millions oba 5 millions ya sala kanini c'est à Kinshasa
talandenga teke Kinshasa solo na bangunge ya mbongo na sokongo atiki mbongo oyo zana ngo ya 24 atiki yango akei suba zuma bafana ko mbwa kabila bazolo ba oto zimbongo tofa baba kanga mina ko ebisa yo atasugi lelo batiki bango bakokanga bako répondre bakta na bango azuma na ya mwana na iso oyo atena raskin kutanga na ngomba kimbuto to pesa ko mwana pesa ngakana bako muso na emission kutanga ngaba ko mbwana te na ko biso pardon mbisa ngai kutanga na bako betsa ngamba bako ko sakana te kasi aza te na ko sengo bolimbi so kutangela ngako mbwana te ba pomoli Kinshasa ba bomi Congo ba ko répondre 15 jours makamba sala bana Kinshasa. Mais c'est comme si bato ba bomi Congo régime en place bazo meka un peu ko battre la bango pour nité ba livrer bango na ko yebisa yo kombo ya bato ne bali bakangami yeba kangango lelo yo kimbuta misolo bank chesa ozibe oyi mokangami madame mutone gimatondo yo kino azimus lelo ko beka makambo felo aloba mbongo matondo tu ko zomi bale oyo alobi na ensemble en tout cas ngana ko mi ko regretter presse mboka na biso et si là est-ce que vous parlez ça? Est-ce que vous parlez de ça? Kasi mikolo ba meka un peu ko kanga na dossier na bon biso ko makambo donc montant ko 14 millions comme ça gaina yango et la presse oublie comme ça to biso ko makambo yaba koko nyanga bujaki nani bitakwira salaki ozo comprendre ozo mon tokota la muka ensemble provinciale ya Kinshasa ba clôturer qui session na bango meto komona pe lelo yo ba activiste o ba accompagner que na makambo ya FPI ba tomboli sous dossier ya soci groupe Sokin o to be kamba pas moi na mboka beda chou ba lobi te azana nyongo recette à Kinshasa ya $350,000 oyo bazoko bomba azana nyongo ya 30 millions de dollars 330 millions de dollars abeda shura koma munjimi ya mizilima sa bongola mutema na église ya Gonde Mpoyi kuna na bandalu kuna bongo baba na makasa ko bongola bato mizilima bongwani ya kanda na kwebisa yo makanisi ke toza na dossier wana mokolo rotana mokolo belle vie azana ba nyongo azana nyongo sur le hyper impôt sur le revenu locatif na impôt foncier ozomona afutaka na yete abetaka ne ba cop asi abeta cop na Gonde a présenté l'église olobi voici mon partenaire wa partenaire ba bazoko sayo abeda chou futani mbongo ya ville po ko kangama na yo kaka po akozwa yo Gonde ali lelo lobi etumba toko bandi alike muntu nyonso ana musolo ya Congo akozongisa niye ozo comprendre donc ensemble pour Godazana ba copie ko sakanate akokosa batuna ba action cosmétique et la presse relie ça c'est déjà ce qui arrive. Comment voulez-vous aujourd'hui? Il y a loba keno aza abengisa batumi balé. Il faut boye ba makambo mboka. Abenga DG moko ya Fonak. Abenga déjà DGRK. Mais le ko na bazala kana je vous avais dit vérifier ba émission sur la absolument que non. Bakolongola bozongi sa image en tant que beaucoup monter na surtout Congola to bengi na lwa kem bakocha muntu ya musique na DGRK. Tu peux te souvenir? Kala Batie Rita Bola mwana mama na Rita Bola auti pe anyoko mina Gentili Ngobila na kana yebisa yo ngana sene biso bino bien avant vérifier na mission na ngai ya kala je t'avais dit ngalo ngana makambo solo est-ce que batiki mboka comment voulez-vous deux poids deux mesures na Fonak boche une commission si qu'on a déjà boche commission te pas balongoli aller akamata Rita Bola mwana et non seulement Rita et puis il y a une société qu'on appelle hologramme na déjà qu'il y a des impôts ya makasi il y a ce qu'on appelle les impôts sur le revenu locatif et les impôts fonciers balongola des impôts na DGRK ba quelque chose qu'on appelle hologramme c'est ko kamba mwana ndeko ya Rita Bola Eric Bola mutazo kamba yango bampa kunyonso ezalaka ndekuna ezalaka na côté ya IBTP ao ozomona et mona nakate bazana kati donc kisasele ya kokufa boyebake batwana lobi to lobi bakokangama. Oui, mona mboka medaka kolongo tokotana no na makambo etali la muka o penza to ebite sozo kende wapi avenir nango eza wapi soki pe bakei bongo na bokabwani mokolo ya le 30 juin ozali bongo date moko sacré pour na ba congolais
ya indépendance na biso kasi bango ba organiser ki bongo marche na tina ya soulèvement populaire ona yo penda lolenge babimaki na nzela ezaki réussite totale topé ba mekaki ko cracher sur ba o penza ba bundaki pona kozwa indépendance na biso. Oyebi kotambola, moi je suis un combattant de la liberté. Démocratie tambola kana biloko oyo marche, meeting, sit-in. Nde santé à démocratie. Ce biloko wana eza te tozongi na dictature. Kotambola c'est un droit constitutionnel. Congolais moko ta ko pekesa moninga ou bien tozonga rébellion. Abo mokola ya lipanda. Ah, mama binope. Mokolo muntu nyonso akosepela. Bon le 30 juin to s'arrête, ça laki mokolo nini. Ya lipanda te. Ozana mboko de na 2005. Mama bomba mwana. Yo masa se kozwa ina. Oh Jean-Pierre de biso geno, moto benezela ko beta biso masa. Le 30 juin te. Ça ce n'est pas le problème. Mais mon plus grand souci est que batambola ki pona nini. Oh, invalidation ya ba député na bango na corruption za na ko. Ah, soki eza pona bongo. Babi mboka eza occupé. Ah, soki eza pona wana yo ibisingai. Mingana moni na yeba iloko batambolelaki. Après, moi ce qui me fait mal. Comment on dit que tu vas la bimisa biso na nzela carton jaune na vient na biso za kana to ya koreo kimi yongjine nani ozasuke belo komo nani ah sensa ah ozomona ah ozomona ame biso pe na nzela ndenge ona hey carton pup kan charge ay atune biso mutuna te oya ako premier ministre peuple pas oya suke bela koma président sensa peuple atikala kana etana ye. Moi j'aime que totambola paix pour na ba fonctionnaire marche moko ezabwe pote solaire ba fonctionnaire et mata elongwa 80,000 et comme ata 150,000 ngana tambole pour FPI na tele marche le loba botoli ba meuble ya FPI ba ko kamate meuble wana ba teki ba zongi na caisse de l'état. Ce qui veut dire que bakusuma ata quelques bis ba tcha pona Kinshasa. J'encourage les marches parce que ça respiration normale, il y a démocratie. Mais nayoki awa mafinga ikomi bafinga fayulu mabe bafinga katumbie mabe o zantente ba muso za milu ba muso oliaka mingi otondaka mais c'est comme si pe la muka ngobo okanyeza te kuna luyambo lo ba fayulu akomisi la muka ya yena muzitu tribalisme kuna mona mboka français moyambo akoloba aza pembeni akatumbi po katumbi ya cheyelar. C'est la politique du ventre. Bato pe ya Martin bakoloba pe pona Martin Tchabangoka que gagne le Congo na Dilwan na ba petit intérêt abaka politicien wan. L'enjeu c'est 2023. Bemba komi kotala naza na fele pona gagner nini na krenze na nga pona 2023. Ozomona Katumbi atali ngakutu chairman mungolo mupatas. Na créé 2023, ils vont se déchirer, mais le Congo restera toujours na état où ezali. C'est pourquoi toko senga au-delà ya fanatique, ba comprendre que les acteurs politiques baliwana kaka pona ba intérêt ya bango. Ozomona ba tozana ba mususu wono yo soka keno muntu moka akikola na cour constitutionnelle parce que na beni bazoma ba congolais. Non. Maintenant balenge balongola ye kaka pa veiller na cour constitutionnelle. Mais mon mboka na kati ote ma ndeko Margo ezali na papa mo atindelenga message lobi na bosani kombo na ye na banja zolandanga alobi nanga sola ki na mona mboka député na biso o azaki bongo Daniel Safu alobi a conseiller abi papa eza makambo a vie lelo peso ki ba meki ko zongisa ote mona ngo ka c'est normal pour eza mboka na biso Congo etanga mabongo mais alobi nga na kotika te soki ba continuer ka décision na bongo ka ba invalidenga na komi boma comme ça pour mboka na biso ba tanga un jour que Daniel Safu a mis boma ki pona état de droit pour na kolobela kana e o eza ba oui c'est son droit oyebi on ne peut pas encourager l'injustice dans un état de droit. Batoyo ba remplacer bango on doit remplacer Daniel ana rien na ba voter. Si on veut construire un état ngana kwenda bato musuku to bondela ba bitumba état de droit et là comme ko se plaint injustice le président de la République il s'est passé des choses très graves. C'est un droit légitime. Il faut besoin que ça y est bonga etika pona nini
Atika pona nini? Par rapport à président Félix Tshisekedi à ça qui point de presse na Bunia à lobby Etazo rejeté idée à Conseil national de la réforme institutionnelle puis à Seigneur Mboka Martin Fayulu à soumettre projet na Parlement. Est-ce que Martin Fayulu a commis ba calcul ya ba politicien na biso etikali ngai koma bongo ti 2023 bongo ba déclaration ndenge na ndenge kokata na yo kuna te j'ai appris que Mionta Martin gende ko teka mukanda wana bando ngene ba komi ko bundisa ye bongo na kokota na ngate ngatu na ngai muntu aza na fonctionnaire moko ya commerce extérieur azana prison mutu akolebele azata yebani te Martin quand même ayebani azana bato tunangata mutu na ya un syndicaliste oyo alobeli taxe si la redevance minier azana makala bakangiye na mama Natala na mama oyo nani ya CG commerce extérieur na ko ebiso okosa okonyokola congolais wana te ozo tikela makambo mafoilo azana bato ba ko lebele ebele ba congolais moyenne wana mutu lebela bango réalité Félix aloba le balema makambo na bango positionnement na bango mais nous baton te Congo ya lobby ezala makasi. Oui mona mboka medaka comme ko poussera mon ke na suka émission na biso lelo oyo batata episcopo ba senko bazali bongo préoccupé na likambo etali formation ya nouveau gouvernement depuis formation ya nouveau gouvernement depuis bongo premier ministre Abima Kikino lelo oyo gouvernement Zobimate kasi basera ki na président Félix azwa penza mboka en charge atala penza ayeba pena ko diriger mboka c'est comme ça so diriger mboka te okino lelo rien ne marche. Oui muntu moko za SNCC c'est que singalo biwo premier ministre Nabiso. Otie SNCC. Azakana est déjà fatigué. Soyez na tongo aya longoli sapato. Azakana mesa moko za place wana kama tuma ko la chebo alali. Ba ko toko kana 18h. Nde bala musie vient Nabiso za kolemba botika na ya pema azeja mukolo makambo gouvernement. Total kaka ngai na kokota makambo na bangote basalo bako sala mais nous attendons les œuvres le peuple souffre ba politicien et puis zela gouvernement au français asek au français migolo to na erreur matérielle ba makasi na ba terme to na ba erreur matérielle le besoin de taux d'inflation après au cadre macroéconomique matata zupe mbongo mboka nyonso ndenge wana kana français moko wana cadre macroéconomique agena bokangolozo atongi to loko mulai ou le fait na français kaka moko cadre macroéconomique na taux d'inflation mais on comprendre rien. Oui, moi bakozeli sambongo matata ba onyo sa libaki na mboka Congo baki ko se retrouver kuna na Sénat lelo pe FCC président na bango ya FCC autorité morale Joseph Kabila Kabange akoni bongo tambo mwamba o mikoleka ki abomisi bato ebele Kabila za justice malonga te actualité lelo ye azala kuna Kabila za bongo muntu nyonso te o bongo ina tinda kocha lokwa pona mabunda Kabila za bongo ya solo wana kipete Kabila za bongo to comme na suka message du la sera ba diaspora bazali kolanda yo na Congo live to pe Congo France na ko bisa bande konanga que je crois que les politiciens bien Zaramona Tshisekedi IDPS de mon mboka ces jours 17 kabuya zo na ba investisseur américain ba ko investir to mona yango eza mala boso aya ko investir et que to moni yango congolais bazumi to beti maboko te. Il y a un théorie qui dit en français ceci: dire c'est faire. Quand on ne sait pas faire ce qu'on dit, il faut se taire. Ngana kozela na mona si ba américain ba yeto beti maboko te. Biloko na Kabila la Américain ba gomo baye déjà bato ba Congo investisseur baye azo solo la eka na yebisa ngana yebite ngana tozaki na ba américain ya société nini baza ba congolais bazali ba ume baza ba congolais biso ba États-Unis baye ko investir na j'encourage la diaspora congolaise ba baza na ba poto baya awa pona kotonga mboka na bango. J'encourage diaspora et puis nazo senga ba kitisa douane ba faciliter batwana na sone mutoka za na Londres yebisa kinga ka yaki awa sala ka moi loko na yo muke ba papier kota boye cope tout ça alongo wa ken Afrique du Sud et loko moka linga sala ngo awa asala ngo kuna ba faciliter il engage au moins 46 personnes
donc toko senga pe wa ba baza libanda obeta pe CT lo ba ete bande kwa diaspora bazwa na ba projet ba yamba ba s'adresser pas président na ba conseiller ba président était ba na ba parti politique. Non, oui, la politique on peut avoir des affinités ngana kota makambo na mais moi ce qui m'intéresse ba ya totonga Congo ensemble parce que Congo elle y a bisomoko. Mot de la fin président. Mot de la fin elimoko na pesi bandoko ba ko pesi biso makasi libanda ya mboka na pesi bino merci mingi na pesi ndeko na ngai ale na recommencer le merci na monaki na pesi merci mingi na pesi ndeko na ngai moko aza na France ale pe kopia biso makasi petit papo na pesi mbote mingi merci na pesi na bandeko ebele toza na fédération na biso moko eza na Canada Congo en avant basangana ko to mukolo wana merci mingi Kinshasa lo oteka libanda mboka yo na muzo mutoko konyange yo nyoso ko tana Kinshasa zo mona te zo mona depuis to suka na marche na depuis suka na marche so ko sotala yo za na comprendre yo oza muto akinga kati donc na ko pesa bato wana mbote mingi merci mingi na soutien na bino écrivez-nous sur WhatsApp plus 243 89 87 76 041 si je suis ainsi la caté sur WhatsApp plus 243 89 87 76 041 que Dieu garde le Congo de demain c'est nous. Balandia Congo France on a boti kolanda ki mwana mboka Medarka Kolongo président ya Congo en avant manaki malobane komi ka boye oyeba suta robli pate olale pa nani président zo yeba lisu suta lobi azali candidat na 2023 hein donc peut ça peut ba jeune chance dans la 2023 président Congo en avant à cause de candidat maponami élection ya président de la République ngam kamba Congo lobi poyo za la bia oseke funga na kamba Congo donc ba German nyoso ba bemba ba faulu ba okoya en 2023 moi mboka Medarka Kolongo rochela bango libaya en tout cas merci en patron Didi Pumba mon vieux Roger Luma motomo bien le vieux David Dolito babi un tonton doux merci Gisèle Tati mère double puis tu zola de Lausanne papi Maï Belanga Empire Basket maman Bichno ka impression clone Domba si Michonoka. Merci à Christian Touré Kenzo, merci à Shadra Kwazaki na sima caméra. Merci na bino ba abonné na biso ya Congo France na ba obo partage ka ba émission na biso ngana bino tokutani mbala sima ciao. Congo France.